Toi qui m'as pas on a est papa les pour le lot sa piste à solution la souka na ko sala ngo boye po tozwa po to la besoin penza ki ya lelo to se révolutionner peuple a tellement parce que mboka ke inde ko lobi moto asa kufa ki baka aussi na est ba nomaki ba kambebele mais ba kambia ngo to monité to yoka ba nomé na ituri ba nomé na manono ba nomé boye ba tindi bango ndi basalaka ba nomination la bangwana ba ke mais lelo yo ambiska de uti koleka balobi ba soldat ba policier baza ko accompagner ba rwandais pour la tuerie okolobani lesika wana état de siège un mois les lots qui 6e mois la habité maman ngai nous féliciter que la tête du pays ata bo menacé na otika kolobelo ko ana te omoni na bateau ya maele ce que vous devant une situation il faut attendre il y a kota ngona mozindo ko yeba ba paramètres nyonso eza ko justifier problème wana tant aussi si ko yeba ba paramètres otala lo lenge makambo eza ko tambola eloko nini yo za na ngo lo lenge ni yo ko sala pour ko résoudre ces problèmes là et tambola ande boyete moi a fait ce que les aboyete fait ce que a décrété état de siège na deux provinces Nord Kivu na Ituri mais soko ke na mozindo place moko problème pesa makasi eza na Sud Kivu parce que va ressembler au Bossana. Minembwe est là dans Sud Kivu. Minembwe est dans Nord Kivu. Minembwe est dans Ituri. Minembwe est dans Sud Kivu. Vous voyez? Si vous avez Bakonzi dans Nord Kivu, na Ituri. Bakonzi ba moyen logistique exact. Ba na moyen ya prise en charge la personnalité. Les militaires là-bas, na ba information que aujourd'hui, ba suffisamment motivé té. Ba na problème ya carburant, ba na problème ya mituka. Mingi na ba sa patrouille na makolo. Déploiement ba militaire na mutu ya Félix Tshisekedi. Alobai ke ba na 21 000 militaires. Ba ke ba yotu ko sala contrôle, ba komi même pas 12 000. Ba komi 12 té. Ce qui veut dire que nombre ya personnel oh ya contact ya dianini wana na ba rwandais na yebo comprendre que ta contact te ayeba ki na masaki ka assembler lekisi ka temps nombre ya batwana eza muke et ça dit que moyen au ça ba opération ne ba na kanza te et au même moment fait ce qui a qui signer ba accord na ba payo ba obo mabiso c'est-à-dire que oh toi ça qui semblant ayeba ki ko apporter l'autre lui a ba ko viser ba e o Italie ba partenaire na ye o ba ko accompagner pour yena Kagame ba komi cochon comme copain comme cochon azana ba Museveni na ba Burundi Rwanda Uganda ba ngonde ba komi lokwa bato ba okoche les sika bato ba nomaki ba militaire gouverneur militaire aujourd'hui ba administrateur du territoire militaire les sika bato ba okufa mais bino tout bo bosani makamba minembwe. Oh, lelo ils ont déjà ba drapeau. Ba soda ya fa DC. Ba récupérer qui zone parce que ça qui nani le Rwandais là na bossa na komona azaki yem tana ko gérer nani zone wana nyoso. Bobo ça en même temps ba ambassadeur américain ba kendaka na nani nani Ruberwa o ba kendaka na ba ministre Félix Tshisekedi ba kendaka kuna na Minembwe. Mouto a sécurisé bango c'est un rebelle. Bon, pas un rebelle, un Rwandais. Un rebelle Rwandais, on le baille bien. Bah ko contrôler et si quand. Tant que l'État, d'abord il banana ba mai. Ba attaquer, ba récupérer zone. A mettant aye ba mai ba tiki bango ba kei, l'État a ko récupérer si quand. Ba soldat ba Rwandais ba za ki ba milice ya Moïse na Uganda. Ba kimaki ba ke ko mobiliser ba Rwandais ba ye ba bomi na soda na basi na bana ba bomi ba ndeko na biso silence radio na Kinshasa ba lobango te mais kana ko imaginer ba policier mususu bazala ki wana na ba militaire mususu bazala ki wana ba longwe armée régulière ba ke ko kota na groupe ya ba ko protéger ba ndeko na bango c'est-à-dire ko protéger buno benga ba banyamulenge ba kei ba longwe batina ki ba Rwandais batina ki ba banyamulenge kuna comme ba policier ba longwe ba koti na groupes armés
pour protéger la communauté, au banc la communauté. Dites-moi, est-ce que ce pays c'est un pays sérieux? Un pays sérieux? Aussi, il y a Félix Tshisekedi qui l'état de siège. Ah, maman, Félix Tshisekedi, il a quoi? Il représente, il apporte quoi? Il n'y a rien. Bate que la bilo mu pepe eloko ezate. Moi bato mususu mona ra lotambo ya monita ya mutu tout ça oka c'est eloko nzoka eza moni ba net ba carton. Okomona ngo forme tout ça mais na kati ya police au finir bo fion et comme papier. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Soni ba on continue comme na biso. La question a mené baba na bino ba ocha commission. Pona ko si ça m'a amené. Commission ngo ya et quand il y a des Rwandais, papa, il faut que le question, il y a recensement, na identification à la population. Minembwe, banya Rwanda, bakoza enregistré comme banane. Ba Congolais. Ba Congolais. Ceux qui ba Congolais, ba Congolais par naturalisation ou Congolais d'origine. Pour bosi ba on a mon pico le quoi tribu, Congolais d'origine. Après ba même nos débats. Il y a 50% Congolais. 50%. Alors que Moïse Nyarugabo vous présentez comme 100%. 100% Congolais. Vous êtes à 0% à Makila. Vous présentez 100%. Bateau le quoi va vider ti mangai conso ba na 50. Bobi bobo ya bango parce que ba Makila ba paya mais Moïse Nyarugabo. Ce qui veut dire que notre problème c'est Félix Tshisekedi. Au mata au kita. Les cancers du Congo aujourd'hui. C'est Félix Tshisekedi. Papa le koso que les gars tout ça la zone wana poto ya koleka yango to koma la bobomani ya ba soldat. Ba biloko nyoso Félix asali. Ba contrat zui minéré ba traité kuna ipo bande kuna ye nzela fungola ki la bande kuna ye contrat ke ko signé na nyoso wana batuni ya lobi fo ba expert ba ya yebité mais déjà contrat ya yeba siko na nyoso wana nino ko yikolo baloko to simbi este poto le kamba moko opesa pe piste solution là départ monsieur Félix Tshisekedi. OK. Les restes wana nyoso tout eza mambo ya sim. Ya lungwanan yena système na balongo mama na ngai nzela ezelo malamu mais lo lengi ya kotonga nzela nde salaka batu bandi maupa chemin de fer o balingi ba sangisa biso na Burundi ezelo malamu mais lo lengi ya kosala exploitation ya ressources na ba pays voisins toboya yango te mais faut ba pays voisins nini bateau to tanga wana bateau ba boma biso bateau ba humilia biso bateau ba continuer ko boma biso Félix Tshisekedi na makanisi na ye alobi ako préférer à négocier na bango apesa bango ba ressources bango batika ko boma ona linga ba benga bona ngalo ba ndenge ba linga ba lo ba mena moni ya msiko ekoza kilo ba molo kwa ba bololé tout ça ko lo bango ekoza mabe mais boye ba keza buzoba voyez-vous ana philosophie wana maintenant tsengi na bino ba peuple congolais bolanda ba vidéo ya musée Laurent Désiré Kabila na 98 99 aloba na bino peuple congolais devant la presse Museveni a osenga na ye apesa ye une partie à mabele pour ya ko exploiter Laurent Désiré Kabila a biro ça ma jamais tant que lui sera en vie Félix Tshisekedi asali muta menacé au PC eloko loko ayebi ko abololé akoya su ko menacé au lobby ko pesa eloko to longwe na or to longwe na ba minéraux na biso et comme ce que faut lukia ba mabele po ba sa bilanga nzambalola bo lukia ba mabele ba sa bilanga na mabele yango ba osenga na bino bo pesa bango certificat d'enregistrement à mabele wana tango ke na constitution les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. L'État congolais a le droit de souveraineté. C'est-à-dire que les bâtons vont jouir. Est-ce que vous avez un kende? 80 ans, il y a un contrat. Est-ce que vous avez un kende? Biso to kufa bala biso ba umbu bala ba osika ka ba umbu na moko ndenge tozabo eloko to kanisa ki le quoi anti-foudre to muto a contre bunda contre tonnerre muto e bongaka la question qui va y ça et le quoi visible so ba yima ça biso mabele karepa na epo ba ko bloquer maramususu akomo lekisa courant face eloko nyonso to boyaka lelo Félix Tshisekedi a mosala afukami liboso ya Rwanda mama afukami Félix Tshisekedi ala kolenga liboso ya Kagame eza nini
mais ba inconscient béton. La dignité ce que ezalaka pour na lipa papa indépendance ba nga préférer mundela continuer c'est ça babundaka pour l'indépendance pour la dignité vaut mieux la nzala moza digne qui va pesa biloko akolia ozala kofuka eza soni biso to na ba difficulté to na ba problème na tambola makolo na o mata batayi de pesa ba ofinganga mais aza digne d'être congolais. Je défends mon pays. Bayaka bambongo awa tout ça to boya to luka dignité ndeko ngai mais kana ko imagine oza na mwasi na ndako mutu moko pa na mbongo ainga sa makambe na beto na yo papa elle vraiment solution la base boyo ka po azolo bala piste mbala moko lo bifoto longola Félix on ezaka langage nanga tant auto comme lelo ezali ta ya kozela te yo oyo mibengaka congolais yo oyo yebi makambo koleka biso yo oyo lakisaka biso ndeko na ngai c'est le moment to tchaba moyen na mayele la biso na nzoto la biso to bunda soki to rater na lobarango la base papa la lobi omela lolenge mususu oyo kokomela biso to kokonga ko bimate c'est le moment tout congolais mutu na yo et ça la pour la likaba mboka na yo papa ale ba soldat bakufi ba bomani na Selembao lobi moleki likamba kashne na inikine ba bomi étudiant kasayen ou ayaki a la famille moko gravement malade na banzi to kele kotala ye to yeba soka kufite pa kufite nini ko yokoloba na likamba kashne soldat zaki la volonté ko boma muninga te la zoko telete mais maintenant ça menace ki mona mwasi wana na sengi pardon. Alors papa na bossa ni cache ne pour la bimi pressé na zonga ya bandi ko intimider ye ndenge baloba la bango ba futaka bambongo na intimidation na yebete lisa sezaki la chambre pour moninga mort sur place mais oya inikin soldat boma ki epenza pe bazo benga yango envoûtement malobo mboka yo boza envoûté teneni soki likolo de ya bwana problème milimo omoni soki batu baozwa likamwa na ndamu ba comprendre c'est que makambo ezate na Congo nde tozabwe bato liboso bakufa mandoki ya basoda eza bango te bato belé bakufi mikolo nyonso même temps Félix qui a komboko bakufi belé ba continuer kokufa na présenter ba condoléances na ba famille nyonso éprouvé vraiment mais pas sinangé ezalé liste eza ko continuer eza ko kende kaka tout ça que ba émission pour na maramba étudiant na vie problème ezate à côté membre étudiant parce que baba que non humanisme ba liboso tout monde en général asengi bolimbisi asenga bolimbi c'est pas étudiant hein, mais policier a kufi kasi qui nous dit que lobby musa kufa été et loko ebo mabiso et ya ba décision irréfléchie mais quand on imaginer bon lobby na ba policier ceux qui mutalati cash nete bo kangae bo pesae apesa bino 10 000 soki mutalati cash nete soit à bosani soit à na mbongo osomba ngote soki mutaka capable osomba cash nete à 200 francs akoza capable okuta 10 000 mayele ezate mama bato bakoma expirer bakoma loka make beba mayele ezate l'état congolais azwaki ba don awa ya ba chinois ba pays wa okela bino mapo bo viva na mendicité ba pesa bino ba cash ne ebele bozui ba cash ne bokomo tekela ba commerçant ba ko tekela biso cash ne mi balé 500 bino bozui ngo ofele est-ce que vous savez qui distribution ba cash ne ba université attention bo pesa biso te po bolinga biso te bo ça ta semblant ya ko pesa ba fonctionnaire bo pesa bon na bo plutôt que tu ba ko teka bo pesa ne ba voilà c'est-à-dire que ce sont des choix contradictoires où ils ont conditionné biso lelo et loko musu cezali policier ou ébissé que 10 000 francs est-ce que vous imaginez valeur à 10 000 francs pas policier mais ko danga yeba à partir lelo et na ba policier musu bazar wana obenga policier ana numéro matricule te ana bulletin de paye te abenga ba nouvelles unités afuta maraté ayeba ni pe l'administration te et loko ça grave toyoki ba robi ko teka matricule et loko ça grave ba lieutenant na ba major ya ba souciat ce qui a monique a commis la carence à personnel a recruter quelques jeunes après si ba ba teni ba keno ça yo so mona journalier à la police ba journalier munduki a formation te maman ba ki na matete a formation te
kaka le quoi ta film azu munduki parce que policier wana oyo abomaki étudiant soki azali mal formé soki azali mal réputé boloba nini et puis eloko eza grave policier asomba ateni 25 000 30 000 botine 15 000 20 000 afutama ate omoni soki oza soki bato nayebi te bato bafana na poto bayebi est-ce que na poto kuna policier azwaka congé te azwaka te bazala congé te akozwa congé wapi basalaka 24 heures sur 24 pratiquement soki akoyoza jour ya pause ezalaka nini akoti 3 jours na susiette après 3 jours mosusu akopema baoremplacer mais soki azali akoti te aza au service ya commandement ya police aokutala na ye mosala mais aza détaché te mpo bango basala ndeni lokola baa bajournalier avivaka na COP akoki kofanda na ndako te il faut alukaka banobeta baCOP akoki koluka badétachement et consort mpe kosalaka baopération oyo ozomona ya mabe wana baninga baokende osala opération ya patrouille akoti na patrouille mpo ye mpa na posa alia c'est-à-dire que boclochardiza bango botia bango na condition oyo il faut bazalaka bamandiant mutu soki aotravaille à temps plein mundele na mayele na ye apesaka ye congé apesaka ye temps ya kolia akalikilaka badépense na ye babesoin existentiel ayebake aza na mwasi akomema mwasi na restaurant awa na Congo polisi akomema mwasi kaka na malewa ngo impossible amema ye na restaurant impossible azwaka 85 dollars 167 000 francs oyo bafutaka policier 167 000 francs elakisi 85 dollars mukoni akomema mwasi na restaurant dépenser 20 dollars baotravailler na psychose baotravailler na stress eza kanda te mingi na bango bakoma batama boma baya bamaladi mentale baya na baproblème ya mitu c'est normal mpo baya bato te akomprenaka ke soki totiki bango boye mais ye obisa mobali mama yo obaisa motu mwasi bon mingi ezalaka bato bazalaka déjà baumela barégulariser soki ozwi tester oyo bataka mitu soki ezalaka otie bena na mitu la plupart ba Congolais bakoma maboma parce que le problème ezali aobima na tongo avant matango na bus abengi faux tête bon tenio ya lati akoki kosukola yango kaka soki akomi na ndaku alongoli teni asukoli il faut kaukaba bima po ara na moko bapolisi bakoma teni ya solo moi nyonso na Congo moi eza kozwa ye mitoki nyonso wana ala teni moko mosuba na tako sukola te akozala nango ndeni mpo alati wana nzoto fa longola mpo asukola akomi na parking anga mata mutuka faux tête omwa nde baovivre akomi na musala malonga te akofa na journée mobimba tititi na poka na fin du mois bapesa 67 000 siko mpo bavivre akoma osala ndeni bakoma osala bacope police routière akomokanga bato na loyenge bainfraction ya lokuta baokuna bakomi na bayera partout kokanga bato botie bango na condition ya miyibi policier akoma moyibi moto akomi kopréféré akutana na chege ekena na policier ya bomemi na justice sa bokangi papa présente toi numéro matriculé oyo na nango te na ozela régularisation osimi munduki depuis kao ça fait 7 ans yo osimi munduki 7 ans l'état congolais ayebi yo na administration te oh non kaka major moto ayebinga mais ana munduki oyo osala entraînement wapi oyo te bamemaka biso na période moko boye na stade du 20 mai balakisa biso sur la formation oswaka yango wana c'est-à-dire quoi le problème est structurel si vous voulez résoudre le problème ya Congo il faut bolonga au commandant en chef le commandant en chef est défaillant si on n'a pas des gens qui ont une grande vision la police a retiré la marque la solution n'est pas non la solution bozwa commandant en chef ya malonga ou à organiser les biso police armée na ndenge ya bien à cause capable de mobiliser ba moyens que doter la police et l'armée mais ce bon président malonga ko ça un peu de temps maman au moins la police a travaillé à temps plein mais armée en temps de paix à ça la bilanga mais quand on imagine toi on a 80 000 hectares de terre 80 millions d'hectares de terre arabe ce qu'on dit ok na mboka oyo guerre ezate allez armée ça la bilanga babandi kolona bino bayo na tabiloko ya grande aloni soya aloni nkunde aloni masango
aloni manioc, aloni pilipili, aloni tomate, aloni matungulu, aloni ba concombre, ba aubergine, ba poivron. Soki ka soda aloni na discipline de bomona bango wana. Ba komisko kozwa ba biloko ba loni ba mbila e konso on sa mafuta. Et ça est système deni. Ba kaboli na chaque zone opérationnelle ba kaboli biloko pour appeler ça ba militaire na ba policier. Soda komi ko lesa bango moko, ba komi ko produit, ba tie ba cantine. Soda ebi que na chaque fin du mois, ba 167 000. Ma ya mwa mbadi na ya fufu, ana mwa madesu na ye, bolongoli na policier molimo ko luka biloko ko lia. Molimo ne kozala Kinshasa, o pesa ye aka. Ayebi ko sa la mundu kita mona oka na film. Abeta mwana munke na rafale. 3 balles na tolo. Papa. Mais bana warrior, baba warrior. Non, oya bango na biso ya poma mutu. Omoni soyi bwana ba konzo ya ndengwana. Mboke etambola. C'est vrai, même ba poto ba vie policier ezalaka. Mais le problème est d'aller après wana, ba ça la effort ya ko recycler, ko former parce que soyi bwana na ba payo eza sérieux. Carnet de santé. Kolandela kabako. Ndenge za ko bela, ndenge za ko vivre. Comme ça parce que dans chaque structure bazan ba fiche à cotation. Tu remarqué que mutu a comme na problème mutu. Boti n'est pas psychanalyste, n'est pas psychiatre, alandela ye asukole moi mutu atala soki za. So bo moni kanali a ko bonga te. Bolongo le botie na. Mbongo ni papa le parce que ba okutu ba blessé de guerre ba otambola nzela ba osenga ba mbongo ba soba ko ba ko ntimi. Oui, ba futa ba combien? 30 000 francs. Ba blessé de guerre. 30 000. Ba futa ma 24 à 30 000. Bon, c'est cool. 30 000 francs. Tant que 30 000 francs, tu as moutou déjà 15 $. 15 $. C'est qu'on a poté en Angola, ok, non? Papa, il y a ban. D'ailleurs, tous les blessés de guerre, la quasi-majorité, tout, basi na mabakenda. Baba, on va aller moussous. Mais moutou na zoki, a katani le boko, a boukaï, a katani le boko, bel au colo. Pour aller servir mboka, mais beaucoup de benga va déclasser. Obenga mutu ba société ata ko sa ba limite bo recruter ba to ba sa ata ba misala. Il est déclassé dans l'armée. Mais l'armée n'a pas que l'unité à guerre. L'armée peut aussi avoir des industries qu'elle gère. Bo sa fabrication ba minduki, bo sa fabrication ba masasi, bo ko produire ata ba makaya, bo ko produire ata ba limite. Ko sa ata ba alcool. Ba produits chimiques tout ça bo zo bango botie bango bo former pour bo recycler bango bazala utile bo saboter bango bo na za raso na ota mwanzela moni militaire na moni policier awo senga mbongo esala nga passe vraiment passe ngaku na chômeur esala nga passe mais yo muto gérer mbongo à l'état mitema mabe bazo yiba bazo détourner mitema mabe na moya bato bayina bato basara est-ce que vous avez imaginé Félix Tshisekedi mzasa msa uta malonga te ana 25 millions de dollars te yebi salaire net ayebi Kabila abi asali 6 mois futa mata zora 680 000 Kabila abi 6 mois futa mata zora 680 000 mais 6 mois ba futa te 6 mois ba futa ete po ba swani na bande ko balandi to ko boke moke la suka pamba te lelo to baki to ba papa le sango ya mawa et comme la République démocratique du Congo kaka la société ko loka vie bana la biso babimaka ba ke ko tinda na Tunisie ba ko fi 59 3 kaka babiki osukisa na koloba na oyo nyoso to lobi lelo solution yo ko pesa la peuple congolais na lolenge peut ko kufaka bongo poko kima passe l'équipe bazaki la Tunisie ba katsa ba kene pa mendele ba lia malamu elubela ebale memi bango 59 bakufi bako bimisaka bibeme ndambo pe otelemisa peuple congolais na onyo sotolobi poto bombe mususu to koya koloba yango poto zokende na makambo nyonso nini papa le oyo pe soko vandi bolobi soki na exposer matière na peuple congolais yango ndeko pesa solution peuple bako yoka mama ngai omoni l'enfer mutaka yango soki omoni ba jeune ba olongwa na ba mboka ba okene ba mboka ba pa pour désespoir ezao ngala kona na mutu te alongwa na mboka kima akona na ate parce que biso tout on a la même réalité bato mususu bazawa aibi atesika ko bandate eloko moko pe ezali ba message ba memela bato
que na poto to na mboka songo nde kuna ba vivaka non nga so na bande ko be ya poto vie na poto eza passe passe na bango ko kana ya biso te po mutapota ko yotinda o desa mais na kinsa mutaka be lo desa ba ka moibi ubaza na ba cop moko boye fungwa melika siko ana réseau mais ndenge pe na normal mutako travailler pe na bo moi mi balé mo ba ko aussi ata $100. Ces réalités là ils allaient dû par le fait que Mundele a fungola maele a ça que maramé comme moi bien. Les blancs n'ont pas Mundele pote dans la ressource et belé ko le kabisote. Mais qualité à cerveau à bakondi. Qualité à cerveau. Comment pouvez-vous expliquer? Burundi, un petit pays, a résilié le contrat minier au Bassigna qui n'a pas payé à la grande puissance. Burundi, Burundi. Papa, Burundi, ah boy, dans le secteur minier, non. Le contrat auto-signé, tout le monde va profiter, a résilié, a quatre contrat pour favoriser. Je ne serai pas surpris le Burundi comme bien. Pour créer conditions pour créer espoir. Et ensuite dans les bateaux le badin. Ensemble réinventons l'avenir. C'est possible de créer espoir. Les jeunes Congolais sont des génies. Mais les awa. Bon moto ezali. Pour aller bandeko na biso ba longwa ba kenda poto ba obuye. Vraiment. Pour aller mayelo ba osala kuna ba osala ate. Bah tu vas gérer bah restaurant, bah gérer bah boutique, bah gérer tout ça, bah monsieur baza bah docteur, bah professeur, baza pour na bah bouiller, bah bien pour aller ici matin. Parce que bon on a boule Congo boule. Bozoa bah tout monsieur bah comment bah konji le quoi bana biteni. C'est-à-dire que le moka accident bouiller comme mais ceux qui bon on a bateau bah na ba que jeunesse ya Congo à Kofuluka. Parce que nous sommes un peuple dynamique. On a beaucoup de jeunes, mais qui ont peur d'espoir. Nous avons un bana bakonzi ba obeta développer. C'est-à-dire même bana bakonzi ba espoir. Pas d'espoir. Ah mboka oppose à bien, faut à moibi, aux à détourner, aux à politiciens. C'est pas normal. Créer l'espoir. Vous créez l'espoir. On a sa chance. Tala le lobby bana bakofi. 59. À Monique Robert à Paris, fout tes aoumela à Jacques. Et puis le monsieur est allé. Pour aller voir les Kabandela Mikose. Parce que le pays n'est pas suffisamment crédible. Pourquoi les autres pays qui viennent exploiter chez nous, Vraiment. Moutawo a une famille de Manapoto, mais pas de visa. Visa comment le quoi diamant? Pourquoi dans un pays nous avons une diplomatie agissante? Mais comment ça se fait que le nombre de voyager régulièrement est amouqué? Pourquoi vous n'arrivez-vous pas à faire en sorte que Batba nous aura visa normalement? Ah, mais un avion! Vraiment. Bazela Milaï, na mona mutuma longwa ke a commis en Égypte. A zongi pa a Keiti Angola ke Afrique du Sud a zongi na Angola a Kenesiko a Kene Brésil. Tala musika mutatamboli a perdre un sous 10 ans 15 ans. Et puis là, monsieur Zaï Maman Nangaï. Au Longwa, au Tamboï Bamboke Beleti, au Komi Napoto, on a 50 ans. Vraiment. Au Bandiko travailler, au Bundi au travailler, ça Mikanda, bah il régulariser Mikanda 50, au Komi derrière 55 ans. Après, au Bandiko travailler, c'est que normalement, pour ça, il 65 ans, bah bien, on a sur un âge à travailler, paiement. Au Saïka 10 ans. Mbongo Yozui, tant on suppose ça erreur au sommet le PAM. C'est comme mon aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire vivre autour de 100 ans, 90 ans? Ou comme si vous foutez la sous impôt. Vie na homo bimba et qui est après na koluka na poto. Non. Na ko bisa bande ko na biso. Osaki moi musana ko bosa na tête soma moi le pango na Congo. Ça moi activité na Congo. Au commune âge à retraite. Teka le pango ici ko zali ya ko fanda. Po bina on mbole sa on ka boyi. Mais so ba oboya ko fanda ndenge nini? Ba oboya ko fanda po o so manda pe ba escroquer. Ma bende ya ngwana peut pas se dire. Papa le to comme la souka lobela biso par rapport à les battes. Et ce qui est boni. Les vents nous les bâtissons. Hôtel mais ça peut. Parti wane ko ya na moto ya defate. Omoni en tout cas biso to la carte de. Amen. Boy bien. Omoni eloko moko ezavre ça dit que les partis c'est l'état d'esprit.
Batumso ba élève sont à partir. Oh non, tu vois, tu es encore jeune. Félix Tshisekedi, grosse opportunité d'emploi. Arrêtez ça. On n'en a pas besoin. Tout bunda pour la moussate. Na moi maïlo nzamba pesa. Na moi ba tout aux anango. Moi je peux être commerçant. Na boy na commerçant nga za révolutionnaire. Na lingi changement. Tant que pas na biso na lebat. Le mois 2023 na mutu na biso ezate. OK. Avant ou après, mais sans Félix Tshisekedi. OK. Tchango de la mutu. Tout ça la réunion chaque dimanche. À partir à 16h heure de Kinshasa. Mutu azali libanda ya Congo. Ou bien azali musika ya zone de Tosalaka. Akoya akoti na Zoom. C'est-à-dire que soka akoti atinde biso message, to kotinde un lien ya Zoom. Na Zoom wana ko participer na réunion. To lo baye ke ba membre cotisant, ba membre fondateur, ba ko pesa $1000. Mais on peut ça ndam ndam ba inga peut ça moi 100 simba moi 200 moi 500 akoki simbongo na azana liste na biso ko membre fondateur parti les battes d'aller parti moi à tendance idéologique progressiste c'est-à-dire bateau toza ba libéraux ba socialiste c'était nous sommes des progressistes nous prenons tout ce qui est bon des deux côtés pour na to ma vision asika le lengi asika okumi ta otamu samboka tango koya to sololi to tali ndenge to ça soki to na biloko ebele en commun on fait ensemble et pour nous participer à la réunion dans le oui donc les battes oh et la question les vont nous et bâtissons et la partie nabino bobenga biso na plus 243 81 250 28 51 bona bino ensemble neto ko sala ke mboka weken et donc on a ina loba pour na ba congolais za boy c'est-à-dire que botika distraction ba o distraire bino chaque fois ceux qui va sentir que pression est et mati ba o créer bino ba débat inutile au comment on ba ché débat non état de siège en bo moni bino mo ke say na ngo elote o li bala 5 ba tu ba o continuer et combien mo besili oh non loi chani tout ça 50% yo zo na puso kabwana mutana 50% makila na yo mo oni mabanya mulenge confusion on vous distrait débat na biso lelo il a dit débat à bon somi indépendance ya biso débat à dignité il faut que ça en sorte que ma dignité na biso to kakola ngote ça c'est notre combat yo le but aux résistants aux combattants mais ce qui fait c'est que ça on a boti que na nous temps ah non boti que la temps ndengeni mais ce fait c'est qu'il n'est pas à votre service. Ce qui est déjà muto a yebi qui a combattu, vous supporter que va signer l'accord na Rwanda. Vraiment. Rwanda. Mais bon dimanche. Oh non, état de siège. Non. Oh non, balongola ba 50%, botant la constitution bien. Ce n'est pas tout le monde qui peut être candidat président. Il faut un Congolais d'origine. Ils ont déjà débattu. Bon, oui, la nationalité, la double nationalité. Bisous de défendre la double nationalité, mais pour ça, avec intelligence. Pour ceux qui ont une question à double nationalité, dans le Yingé, avec les recensements, l'identification à la population, au pays, c'est que la Yinga Sala. Babanya Rwanda, Bobenga, Babanya Mulenge, Baoda, Congolais. Le quoi, Baba Congolais. Bobaki, c'est un bonus, il y a double nationalité. À na Rwandais, na Congolais au même moment. Vous gagnez l'autre. Biso la makanisi na biso muta weko koma congolais de nationalité il a ka muto a congolais d'origine et puis azali muto afanda na ba pays limitrophes té yo fali na Rwanda aux nationalité rwandaise oui to reconnaître que sur la Congo pour ça service est-ce que vous voyez que la plupart ya bateau bobenga lelo babanya mulenge la plupart baza bateau armée rwandaise batina ba on a mission boyoka sa un jour ba rubewa ba Moïse na ugabo son de militaire boyo tozala ka boyoka ngo botika o se distraire ngongo elango nga distraction te to bunda mais moko mona mutalembi et moi mutatiki et moi j'étais trop pris yoka rapport benga moko moko lembi bo linga nga sala koleka yo to bunda chaque jour to connaître que ba makambe belé mo yokuta ko lobango ate mais to connaître ko bunda pourquoi. Parce que nous savons que les Karama belé. Sincèrement, et là on a enseigné à Bino. Bon lâcher prise, bon abdiquer na combat, bon tikate. Et là combat à vie mobimba. Ba Israélites ba bunda 400 ans en Égypte, ba on lukaka indépendant, liberté. Faites de même. Arrêtez à kolemba, arrêtez à kotika bo ba emporter bino na ba débat moko inutile. Non.
Et comme quand on fait ah papa Alain, ma 500 $ dot n'importe quoi. Aïe. Le pays est dans la situation de mettre ma sur la dot. Vraiment. Mboka no tola bo umbu yo beta maswali de dot. Yango nazo ba bino peuple congolais tellement. Awa décor nyonso c'est ici. Na bato ba bayi ke ono ba ça la révolution tout ça ba comprendre que révolution est nécessaire. Oh non, tous les ans ma élection et que ça ma isu ne bino kanisa été. Bato ba se comporter en bandit, il faut que peuple ndé fin. Ozana ndeko na yo ozana poto ozana Afrique. Benga ndeko na oyebisa ye toze la matin fayu. Allo balika muto bima to stila na pemba la mort. Benga préparer déjà bandeko tout, benga bango comment ba SMS kabwa na réseaux sociaux. La révolution article 64. Le quoi fait c'est qu'il a défait peuple à kuta à peine voilà. Merci papa Alain en tout cas Nzambe ya pambola o merci vraiment. Amen. Tant otozio. Bandeko balandi commentaire ni na sala o to lukaki yango la base to lobby. Tozoze la président Eli ayebisa la peuple moi le loba moko préparer peuple ninge papa na lobby en tout cas yako na mabota nyoso ya kufeli azule to bungisi mwana biso ndeko pe na vemba parmi bano bakendaki bipasa nga ino ya chopope bakufi babale koluka kaka vie o Félix ayeko nyoko la biso sango musu ya mawe komeli biso mama toala ancienne bokomesa na biso ya lemba ya kala mama toala akufi bongo na France famille toala mobimba yako na bino baleki tete ba aimé ba kuba stone vraiment ba miraille bo ali bongo ba yeke sango ya mawa ekomela bino bande ko to sukisi awa na kosenga na tout peuple Congo atelema kaka soko za moto wa mabe okoloba mabe mais soko lingaka mboka na banzi lelo o comprendre ete bitumba ezali bel et bien obligé. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Merci Nakabouya, l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci ma caméra. Merci notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo. Dieu ne m'a jamais. Merci na Papi Djay, directeur recherche stratégique. Et ça, on me compte par Bibiso Babiso. Pour amener Angola, nos bondi à Botard, de Bono, et la remission comme la Bino. Mamour d'Angola, Namo Kitena, Florence, Matondo Bido. Merci Nadine Loswa, mon ami de tous les temps. Juka M, la France. Ingeta la bananfolozi. Mama Djawa. Assalamu alaikum, na bamisele manangai. Biso baso totele mama Célestine ba jolie mama Vava basi yangoya oyo nyoso botele makape mbali yangoya la chaîne ya Libération tanguzi fweni to bunde tumba to kosa te ba kinwa te ba kasaye te ba mongo te banani te biso nyoso tozali ba kongomani totelema Félix a défié biso to défié moto azana matoyi akotuna te akotia na pratique pour tout ça là encore une fois merci ma papa Alain ngala bilo tokutana soki yeso ayete bye.